Les frères Gims et Dadju, artistes et musiciens de renommée internationale, ont été faits ambassadeurs de la musique congolaise par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Chilombo. À ce titre, ces célèbres musiciens ont reçu du chef de l'État les passeports diplomatiques de la République démocratique du Congo. Je pense qu'on a une carte à jouer et je pense que c'est notre rôle aujourd'hui en tant qu'ambassadeur de la musique congolaise et du Congo à travers le monde, même si on a évolué en France. On sait que Kinshasa aujourd'hui c'est la capitale de la francophonie. C'est l'endroit où on parle le plus français, c'est Kinshasa. C'est paradoxal, mais voilà. Donc on est super content aujourd'hui. On a été entre autres décoré, on nous a remis le passeport diplomatique et je tenais à remercier le président pour ce geste. Donc voilà, on est très content d'être vu, considéré comme ambassadeur, entre guillemets. Et voilà, ça va être un gros projet. Par ailleurs, les deux stars ont annoncé aux garants de la nation leur projet culturel de construire dans un bref délai des studios d'enregistrement au standard international, projet dont ils ont reçu le soutien total du chef de l'État. L'idée, c'est d'ouvrir des studios d'enregistrement parce qu'un pays comme le Congo, une ville comme Kinshasa ou même Lubumbashi, toutes ces villes-là, c'est pas normal qu'il n'y ait pas de studios à la hauteur des studios européens. Ensuite, c'est de faire un festival annuel qui pourront ramener des artistes du monde entier. Avec les connexions qu'on a aujourd'hui avec Dadju, on est en mesure de ramener énormément de gens. Il faut que le Congo soit un lieu, il faut que ça devienne Dubaï. Ça veut dire que Dubaï, c'était le désert, il n'y avait rien du tout. Le Congo, c'est un pays qui a des siècles d'histoire, donc il faut en faire quelque chose. Maître Gims, un mot à Lingala. Nina Lobanin. Ok, donc en direct, Namabele Oya Père Kimbangu, ça veut dire que la terre de nos ancêtres, Ngamoko Morakin, Nabotama Awa, dédicace à Defa au père son âme. Yemutame Kinga sur ses genoux, hein, dans l'avion, Air France. Nakoloba Lingala, mais le col à moi la poto quoi. Voilà. Donc, Fils du chanteur congolais Juna Janana du clan Zaiko, Maître Gims et Dadju sont arrivés à Kinshasa le week-end dernier pour notamment rendre hommage au chanteur Defao inhumé à Kinshasa le 22 janvier dernier. Oui, bandeko nanga ba congolais, j'espère yango vidéo to laksabino président Ayambi ndeko na biso maître Kim na délégation mobimba na leki na Dachu oyo bazaki na moko ya mwana ya tabule o azama na jela bango bandeko nanga to lakisa bino makambo oyo ke baye bakomi ba deux ambassadeurs oyo ya patrimoine oyo etali rumba congolais ezali malamu pie fériété tika topesa bana mboka loboko tome ya kotala évolution ya culture na biso kende e bandeko oyo balingi bameka kokota na makambo oyo ya ba polémique totika polémique to encourager démarche oyo eza na tina ya bandeko ebele bameka kotala comment mokonzi ya mboka oyo atie bana na ye ba congolais ba oyo bazaki libana ya mboka e bame ya kotala comment ekosimba bandeko ezalaki réunion ya molai réunion oyo eza ya kafu oyo esepelisi bato ebele concernant culture congolaise e bandeko mibale ba oyo babimi ba ambassadeur ya musique congolais ya rumba congolaise même bandeko oyo baza komeka ko déranger pe ko boycotter et démarche ya président un jour ba ko reconnaître que ezali démarche ya malamu tomoni bandeko ba mesi mosusu baza ko ima concernant wana et tomoni bandeko mosusu baza ko loba te ndeko topesa chance na organisation oyo et pe organisation oyo ekopesa ba fruit ya malamu toye awa na kati ya télévision juste représenter bino maître Gims oboyebi na Dachu ba oyo basimi bendele et ba organisation ya ba festival eza ebele pe na ba studio oyo kotonga ma minene oyo kotika la pe héritage lokola ba koko na bango ba papa na bango oyo basala ba rumba ba oyo bakendaki me bana oyo bako honorer bango bako pesa susu valeur makasi ya culture na biso na ba collaboration na bango oyo baza nango j'espère na ba interview na bango et ya ba vidéo oyo tokolakisa bino ezali toujours ba interview oyo baza na joie ya esengo ya komona ke na Congo na mboka na bango ba reconnaître bango et puis ba pesi bango ba oyo ezalaki comme bâton ya commandement na musique na biso et puis bako assumer yango et puis ba okenda musika bayaki bango moko te baza na délégation ya ba mindele et ya ba partenaire oyo balandaki bango
po juste bayoka po mindele baninga basa na motu moko oyo akozalaka comme liso na bango est-ce que réellement ba recevoir ou ba président parce que na Congo to na Europe moto aza na posa ayoka eloko nini et c'est pas ça qui est-ce que bazwaki ya solo ba programme wana est-ce que ba passeport ya solo ezali est-ce que eza ya solo parce que na Congo bato mingi baza na posa ba exploiter ba ya kotala ba visiter Congo mais bato ya kuma bango ya te Daichu na Maître Gims bakobenga ba investisseur bakobenga ba musicien bakobenga bato ebele oyo ekosala ke culture na biso mboka na biso eza pe suivi pe na ba visite ebele alors bandeko na ngai oyo balandi biso bome ya kopartage message oyo ya première vidéo tokoti la deuxième vidéo oyo toza kolobaka makambo oyo esepasaki na coulisse e bato mosusu bayoka basololaki ebele masolo ezali bokoyoka ba vidéo ezali tokopesa bino. Abonnez-vous massivement na chaîne Nabiso Radio TV et vous partagez massivement na ba groupe nyonso na tina ya culture Nabiso na tina ya actualité Nabiso oyo tizalaki na oya esika mokonzi mboka ayambaki ba musicien Nabiso bana mboka Nabiso oyo balobi Congo etelema ezala debout na bomoko bokomona ba réalisation o ba ko réaliser parce que ba oyakala peut-être la idée à réaliser ba rêve mosote mais en tant que ba jeune ba obasa makila ba koya ko bakisa e ba idée ebele na makambo ebele nzambe azolokumu congolais congolaise to sungana et to sima na loboko oyo ezali ba œuvre ezo salama na kati ya mboka na biso et pe to komona peut-être que babi mwana moki abetaka mbunda bakolo babinaka tika bana mike babeta mbunda bamikolo ya rumba odemba babina meto accompagné na ba makambo oyo eza kose kobongisama à l'avenir vedi na kati ya réunion tomoni makambo partager